Merci beaucoup bana poto bana mokili mobimba toujours ne te sakabino chaîne abino Congo Winner TV double Rolex toujours né dans l'obaka ia viva et devient c'est le décès à tracer chacun de nous et puis ma crainte c'est comme leur m'empêcher voir les moments revenir quelle la vérité ne peut être cachée babi le toza vraiment ngamoko na plateau ndo sala na ba analyse o ezole kana mboka na biso bo tukomona bato kangande kona biso saratola il paraît-il à manka qui fallait il peut pas oh le loza king saratola na prison oh le lo bande ko belé basali ba analyse bande ko belé basengi ba pardon bande ko belé bazobondela metangu ba journaliste ou ba chroniqueuse tant ba fingaka toye bakate o nyoso tolobaka justice na mboka na biso ezali tout comme on appelle ndeko na biso fallait il peut pas ils en abattu belé basali ba remarque fali bimisa nana bimisa saratola bimisa boy mais ba bosani saratola tanga bande ko finga nana ketchup l'air nyonso butu moi pendant combien de temps abane ko finga moi ça fallait abane ko finga fali batu ba ibagite to moni mokonzi et ndongo na vena e Kofi Olomide kwa Dakaraman oyo toyebi bate ko beta featuring na vena e Kofi Olomide problème ngo ezanini kaka na ba réseaux sociaux kaka ndenge zalaka tolinga komona bato na internet ba solola te tolinga komona bato bayo kanate bato basala ba featuring te tomoni pe lisusu kuna Karine Mokonzi akomi ko poster fallait pour pas na ba page o toyebi ke biso tout Karine Mokonzi ba neko yokanate na fallait ipopa kaka na kata émission na toko sala ba analyse bato ba bengi bato basali ba remarque kaka na émission na biso ndenge tolobaka mbanga na mbanga international double Rolex journaliste et patron muta pesa ba analyse na kati ya Congo Winner TV ya mama na biso Sarah Kabundi balobi la Cléopâtre balobi mwasi aleki ngolo na mwendu sans oublier tozana Jonathan Ngaya caméraman international 45-47 Jonathan Ngaya toujours musala na kati ya mboka na biso na kati ya Congo Winner et ça la biso bien le réalisateur Galor Semposwa balobi koko ya Mobutu ye muta montaka ba image obozo mona na kati ya Congo Winner TV sans oublier na pesimbote pa bato bazo soutenir nga bato balingaka nga Alvin Benzama l'homme salarié na kati ya Allemand na pesimbote Irsi Osolanimi ma sœur chérie na kati ya François na mama na Plamedi na Bordeaux babi la reine de Bordeaux mutaleki azalaka na kati ya Bordeaux wana Irsi Osolanimi la prêtresse na pesi sumbote pa ya salle de fête le 4 février babi ya maman na biso Thérèse Lukuna 0033 maman ma chérie maman Thérèse tantine Thérèse otobengaka toujours babi azawana vraiment avani na ngwene nayi to betanon masolo o lelo tomoni ya ser na biso Saratola na prison bande konanga ezana bato belé ba sali ba émission tomoni ba concert ebele basali ba émission tomoni papa na Saratola aleki na émission asengi fali ipupa pardon ngana koloba eloko moko boy bande konanga lelo tonto sala ba émission photo yé baka ko respecter ba leader ya mboka na biso lelo fali ipupa lelo ezala Fabrigas lelo ezala héritier Watanabe lelo ezala Jibempia na baza ba leader o bazo sala fierté na kati ya mboka na biso mais biso lelo ba chroniqueuse toyebi te so keza problème nini so ki ba ranking na biso ba privé tozo sala ba analyse tozo finga ba leader wana mais tango ba kangisaka ba chroniqueur ou bien ba chroniqueuse to mona ka batu ebele ba yaka koloba te batu ebele ba lobaka te ba commentaka na ndenge ya mabe bande konanga ezate ke tozo loba poto zala contre Saratola tozo loba te po tozala pour fali pupa mais il faut respect ezala lelo na ba leader na biso ebele na mboka na biso o ba osala fierté ya musique na biso lelo tomoni batu ba noti na Saratola o ba neko loba n'importe quoi Saratola finga fali Saratola finga nana ketchup mais tango bakangi Saratola tomoni mutu moko te ou bien na poto azui Western Union ache ou bien bas kende na justice babunda pona kobimisa Saratola donc ils ont vraiment réglé o babaka eza mawa mingi na mboka na biso lelo kopesa bandeko na biso bakoni surtout bakonikeuse o basala lelo ba émission pourquoi ko finga
Pourquoi koloba mabe? Pourquoi koyanga na ba TV pour na ko inciter vie privée artiste? Ce n'est pas bien. Yango moni lelo tolobaki tokubeta sete na ba fi oyo ya internet oyo ba finga ka balide. Eza bien. Tote komona ba page ebimi soi-disant bato ba commenter Karine Mokonzi azana ba ser stap ya Koffi Olomide. Bande ko na biso o bozo plibier biloko wana eza propreté. Botika biloko wana Karine Mokonzi aza petite sœur ya Koffi Olomide. Karine Mokonzi lelo tomona bana akenda poto to sepela na comportement lelo ya Karine Mokonzi afinga raté. Karine Mokonzi a commencé à analyse nekitoko. Karine Mokonzi lelo akoma ko beta ba akoma ko beta ba kombo ya ba artiste et belé o ba wane ko yoka na te. So lelo Karine Mokonzi a posté Fally Ipupa na page na ye. Eza mabeta bino kaka bato liboso boloba na kin ton Karine Mokonzi azala na kin. Boloba que Karine Mokonzi aza impoli, Karine Mokonzi aza bien, aza fille mo baluka ba problème. Mais lelo so ki a che Fally Ipupa na page na ye ya bino problème ni. Ce qui Karine Mokonzi a fait Fally Ipupa. Les musiciens basés belé yo tantini internet, yo fille internet. Luka Mutupe cha na page na yo. Tozana ba Gezi Mawete, tozana ba Inos B, tozana ba président des Zimbabwe, tozana ba leader et belé na mboka na biso. Tozana ba Bina File. Mais pourquoi qu'on finga, pourquoi qu'on s'ala ba analyse qu'on seka ce qu'a Fally, ce qui Karine Mokonzi a un problème na Fally Ipupa, wani ta bango na Fally Ipupa. Donc totika be biloko wana, totika ba polémique ya buzoba o ezanga makolo, to beta musique lelo et ça la bien. Tomoni Fally Ipupa asali featuring na ndekune d'âge. Et ça la biso bien. Tomona Bina File a ko sala featuring na musicien morobo. O azake pa la coste. Kombo ne route ki manga. Tomoni ba mise belé nani lelo Ferregola. Azobimisa album dynastique o ayembi lelo na bande konaye o bazalaki e pa wera na orchestre maison mère. Babi Clinton babwaki, basele yo babwaki, ba mise belé ba yembi. Hérité Watana ba yembi et ça li bien. Pourquoi le locution na biso photos zaka na barankine? Pourquoi le locution na biso photos zaka na ba mésattente? C'est pas bien. Totika polémique. Totika motema mabe. Surtout bino ba artiste tous à la play, pourquoi rankine ya Inos B lelo na Fally comme lokola soki ba lamuki mututu fa leka mututu fa tchana ba page non Fally Ipupa aza leader ya mboka na biso Inos B a osala musique ne bien lelo ngona resepela un jour Fally Ipupa na Inos B soki ba kutani ba sali featuring eza fierté ya mboka na biso Congo mais biso lelo komi surtout bino ba bureau ba mikala o botambola na ba musicien OK pas musicien mo ba peso basket OK pas musicien mo boye OK kuna ovani na ndako musicien ba chelo fufa masangu fufa semoul olé obani koloba ba n'importe quoi mo kokota mamamba lokuta o kutu Fally tala Inos bien lobaki boye est-ce que ozana ba preuve place Inos bien mankaki Fally ozana ba preuve koto Fally na Inos bi bayoka na raté pourquoi mutema mabe na mboka na biso tango ba luambo tango ya ba vie na biso ba pepe kale to mona musique na biso na discipline musique ezali na ba respect moko lelo to mona ka orchestre le quoi OK jazz bazo président manda chante o azaki na génération ya wenge bazo manda chante ba lelo leader ya OK jazz et ça la bien ngana na massa nga za producteur tapis rouge abeta concert ya manda chante obeta ngona na njili na quartier 1 wana na Sébastien première fois na kota concert na moni orchestre OK jazz manda chante azo diriger et puis ba yemba banda 20h puis 2h du matin concert en tout cas meilleur concert et ça là qui bien. Pourquoi le lot musique na biso fait comme on a ba polémique? Karine Mokonzi sika kolanda batu lelo et comment on sala biso bien? Comment nous na poto? On sa musano bien? Nombre de vies batu batala rayo?
tika bato bazala ba mandia o avandi boye faut Karine Mokonza finga non Karine Mokonza le comme modèle to mona na poto Karine Mokonza za suna temps au sala ba besté Karine Mokonza za na temps au sala ba succès suite parce que sala ma belé o lelo ba chroniqueuse belé tam sou ba salate double relève ça expliquer lelo analyse on a salé on peut faire comprendre les bateaux to tika ba polémique ya bozoba bandeko ya poto ba diaspora bandeko ya poto na yebike bolingaka biso botalaka ba émission to salaka to koyaka na TVT poto fingaka ba biso ba Rolex to fingaka te to yaka ko expliquer bato ken pia na tika ba ignorance ken pia na tika ba jewa nozo sala oleki na TV o fingi Fally Ipupa tant ba okanga yo bato ba okotelo ba ozate bato bozala na bango wana batindaka bino na berrien. Tous exemple lelo ndeko na biso Pacho RFI. Pacho RFI azaki meilleur chroniqueur internet au bateau belé bando sepela. Mais lelo so totali Pacho RFI mona bina ke Pacho RFI aza okita. Tant Pacho RFI abeba na Werason. Président Werason akangisa Pacho RFI ngana benga Pacho RFI na pesa ba conseil. Na bi Pacho RFI osala musano bien, ozana chaîne na yo. Sika esprit ya ko finga ba leader. Pacho RFI tanga continuera bon mon abino mon sort ya Pacho RFI akotaka prison ya makala mais le temps que Pacho RFI bimato mon amutu morote o ba ndoko encourager Pacho RFI surtout bino ba diaspora totika esprit ya kotinda bato lelo Congo tozana posa ya développement ya mboka na biso tozana posa ya ba fitilité bozoba ti Saratola ye wana bandeko finga Fally Ipupa to bandoko mona mutu nyoso donc Saratola bandeko finga Fally mutu nyoso bandeko puyam et puis bino tuna ba commenter bo anocha ba commenter a osali bien boye boye mais lelo Saratola to moni mbato ba sali cotisation ba kene na famille ya Saratola lelo Saratola zana ndaku na ye lelo Saratola zana mobali na ye o boye bi kasaki ex musicien ya héritier Diego so lelo na reçoit soya mobali ya Saratola. Donc tous en ba manière to yeba nenge lelo ya kozala na presse ko ya na TVT pour finga moto pour justice c'est ça. Si beaucoup de journée to ba émission na biso manga na mbanga double Rolex fona loba lelo pena ba fona loba Jérémy Mambo na Lubumbashi talke mission bi double Rolex fo lobaka Deo Kanda bossa mona muke na Lubumbashi na pesio mote Deo Kanda prêtre bossa mona muke photo lobaka Fally Ipupa bota bana 10 Fally Ipupa sente ba etali biso na nini. Et sa vie privée artiste Fally Ipupa. Karine Mokonzi ba beba na Koffi Olomide sa vie privée artiste. Mais le comme mutunyo so polémique. Karine Mokonzi ba bi to lobaki no nini. Koffi Olomide o sala ne fitiri yem ta seli so Karine Mokonzi asiliate. Karine Mokonzi sa free il faut qu'on respecte parce que abandi musala oyo si le combien tombwami asali presse oyo asali makamune na tanaye. Le là dans la poto. A la vie na ye. Donc félicitations à Karine Mokonzi la baronne kolanda ba n'importe quoi te bato bazo finga yo bato balo ba mamusoba ko follow mi desa viena yo ba linga ba chona ba distraction ba kotsa ona ba biloko mobo et ça la bien te zala nengo zalaka ngana comment se pela na comportement nengo comment na poto moya kine za pasie le loza na poto zo vivre bien zala nengo zalaka soko che Fally Ipupa na opposé etali yo etali bisote et za vie privée na yo. Oza mona ya bandal Fally Ipupa za mona bandal aza veno ya bandal c'est normal o na page parce que ezo so bangoni so ba moni que ezo sala ba parce que mise basé belé ozo shora mbembo na page no e sala bien manda santo na page na yo inosbi o na page no ba mise basé belé mutu faza na ba mise na bo eneti mikolonga na bandokumisa président des Zimbabwe papa social mobile pembe parce que asala comme ça ne bien. Bina filo moni mo ete so moni ke sala ba e sala bino passe bo zu bina file bo chena page na e sala pe bien parce que bina file azo sala fierté ya mboka na biso aza jeune o ayel lelo mais azo pesa ba message clé na musique congolaise donc to tika mutema mabe na mboka na biso to tika ba polémique ezanga tina Saratola to sengelo pardon et pas ya Fally Ipupa mais Saratola soki ba bimisi yo et pas ya Fally Ipupa il faut respect et quota. Et kota, respect kota, naba leader ya mboka na biso. Eza ka Fally Ipupa te, eza Werason, eza Jibe Piana, eza héritier, eza ba leader tout. Le presse, il faut tous en respect. Ba leader wana ba respecter biso presse, biso pe presse to respecter ba.
Donc lelo vraiment analyse ezaki bongo ko beta ma solo zoleka ko follow mide baza na ranking na Fally Ipupa etali makambo ya ko follow mide na Fally Ipupa etali makambo double Rolex ta tangu Fally Ipupa ko follow mide fulaka Fally Ipupa nani azalaka totika makambo ya ko follow mide na Fally Ipupa boluka ba analyse monsieur comme lelo mutu mo alami ko follow mide na ata ba yokani ata ba sala problème papa ko bota pe mona baza pe na ba ranking ezalaka nango ya bisonine donc botika ba esprit ya ba polémique ezangatina wana ezaki double Rolex mutalobaki bozozo ba page na bo cha photo ya Karine Mokonzi bo kosaka ke Karine Mokonzi azana ba photo ya Kofolo Mida mutaka yo zana ba page ozana ba prêt botika biloko wana donc c'est pas bien Kofolo Mida za responsable za leader faut respect ça azana bana na e azana mwasi na il faut respect za ba leader wana parce que ba sali trop na musique na biso pourquoi ba manquement bon pourquoi buzo ba bon ata ba page ngo lelo bokomi mutu nyosa la muki créer page mutu nyosa la muki falo ba buzo ba non c'est pas normal donc to beta ki c'était lelo totika buzo ba na musique na biso ba to bo sala ba Facebook alukuta ba faux compte bokeba. Et puis, on a fait si pas notre gouverneur Jatini Ngobila, Balobi Jatini Ngobila Mbaka. Tant nous avons vu Didier Matungulu. Quand prêté na Hollande depuis Blaise Nsala, Hollandais garçon. Merci beaucoup. N'a pas abonné tout bolinga chaîne Abisso Congo Winner TV. Jonathan Ngaya, Balobi caméraman de guerre. Et puis Galon s'impose. Les monteurs internationaux, Babi Koko Mobutu. Yemta montara ba image. Galon s'impose. Babi deux fois na image. Et puis sans oublier, Balobi Merbos, Sarah Kabundi, Cléopâtre. Babi Moisi Aleki Ngolo Namoun. Toujours dans une émission Banga Nambanga. Il y a viva et devient. C'est le décès d'être à chacun de nous. Et puis ma crainte c'est comme l'homme a je vois le moment revenir. Quelle la vérité ne peut être cachée. Double Rolex toujours. Bana membre ba chinois, ba chinoise. Bon s'abonner na chaîne Congo Winner et Rosala bien. Alvin Benzama. Balobi garçon salarié. Babi 0049 na Allemagne na Pesio Moté. Cernanga. Balobi Thérèse Lukuna Balobi salle de fête le 4 février dans ma campagne place Fabregas a répété Balobi salle de fête Zamoko le 4 février à maman Nabiso Thérèse Lukuna puis bon s'abonner et belé ba fan tout bolinga double Rolex na pesi binombote cernanga irsi osolanimi maman na Plamedi Balobi la reine de Bodo bon s'abonner et belé na les labino fort Tacos.